Mbote bandeko balandi ya Pro Info Lingala to kutani lisusu mokolo na lelo sengo ezali yanga kokutana bino lisusu na poso ya sika yango na tombeli bino poso elamu pe na tombeli bino boyei malamu na espace na bino bitumba makanisi esika wapi bomesana kolanda banalisa malamu kolanda Matali République démocratique du Congo nde tolobelaka na kati na sikoyo totondi bino pe botondi pona soutien na bino nde tozoko bapeka ko senga na bino bo continuer ko soutenir biso toza vraiment na besoin ya soutien na bino soki bo s'abonner bo liker bo commenter bo et ko sala biso vraiment esengo mingi pe ko lakisa que bozolanda biso e bozo soutenir biso en tout cas bandeko balandi ya Pro Info Lingala ndenge kaka tolobaka bokende sika mosusu te botikala kaka na Pro Info Lingala. Alors mokolo na lelo tokolobela Matali actualité kaka ndenge tozaka na habitude ya kolobela yango tokolobela pe Matali actualité tokolobela la salubrité dans la ville province de Kinshasa toyebi que boso toleka ki mingi na ville province ya Kinshasa koya ya service national tomoni que l'espace mosusu tomoni ba changement tomoni ba propriété tomoni comment bazo rendre ville province ya Kinshasa propre et de l'autre côté pe tomoni gouvernorat ko se mobiliser alors na tongwa lelo tomona ki comment bazo démolir ba barre terrasse nyonso ezalaka na avenue Kapela alors tomoni lolenge nini bazo démolir ango bazo buka pona nzele tikala polele alors bazo sa mosala et puis bazo kombola en même temps alors to leka ki wana tozaki sur terrain alors tolinga kité événement wana le kaka boye yango tozolobela yango pe na mokolo na lelo kaka ndenge bozomona na bidili ndenge démolition yango ezo salema ndenge bazo rendre avenue Kapela propre. Alors bandeko tokozanga pete kolobela Matali phénomène kuluna na ville province à Kinshasa to sentir que mikolo phénomène kuluna ngo ezongi vraiment tango balansaki a opération Ndobo et pas VPM en charge de l'intérieur tout le monde qui commente est-ce que kangaki bakuluna kangaki bato nyonso baso sala désordre oyo baso boma bato na ba machette na bango baso sala makamba malamu te tout le monde qui comment ba interpeller ki bango alors tout le monde quoi comme si ba konzi balembi na bango mwandambo alors phénomène wana ezongi lisusu makasi to sana ba kaebele tout le monde qui mona moi so ya kufaki na monga fula ayaki fête ozonga nae bakuluna bakutana kinae basali o bakwa ko ça depuis a perdaki bomo inaye eza eloko ya pasi alors tokomekempe kolobela yango na kati na esika oyo bandeko balandi tozongi na sujet na biso liboso o tolobi salubrité na ville province à Kinshasa en tout cas chef de l'état a se plaigné qui pour na insalubrité yekuta kenda kande kotala marché Zando mais à se plaigner qui na makambo akutana kinango tomoni après mécontentement naé comment est-ce que ba ki ko sala task force pour na ko rendre ville ya Kinshasa propre et tomona ki boye ya ba bâtisseur o bazaki ba ex kuluna alors comment na bango koya awa ko luka ko rendre ville province ya Kinshasa propre alors na monipe et ça lié un gouvernorat comment gouvernorat ba se mobiliser tout monde peut hôtel de ville en fait ba se mobiliser bango pe ba mona que non et ça bango de batikaki vraiment Kinshasa boye tango service national et tout monde comment misala comment les gens apprécient ndenge babandaki ko sala ba misala na bango ndenge bazo rendre ville province ya Kinshasa propre alors na moni pe na tongo lelo tout monde peut de l'autre côté hôtel de ville et se mobiliser pour na ko rendre ville propre et ça esengeli tango bato bazo ya na Kinshasa batali pe boye balobi non o eza capitale ya pays monene oyo babengi na kombo ya République démocratique du Congo eza te motoye na Kinshasa abaye basolo epai bafulu epai alors nyonso wana ebande ko sala que non population pe aloba et kokende ya chef de l'état na kata marché Zandonda kende ko réaliser comment bakinois bazo vivre ndenge to vivaka na bosoto ndenge to vivaka alors les chefs de l'état silika ki pe to mona ki makambo yo et yaki na sima lelo na tongo to moni sur l'avenue Kapela comment ba démolir ba bar et terrasse ba démolir yango ba buki
nyonso bamonaki ba kioske o nyonso boyebi bisika bato balinga kokende kolia ngulu eza lisusu te babar wana boyebaki na kapela wana eza te parce que babuki ya kosakana te toyebi que non tolobaki yango mpe awa na bemission na biso euti eleka toloba kobuka eza bien mais ntango bozobuka na est ce que boko maintenir décision wana to par après quelques mois après tokomona sous babar wana kozonga kopusa na lolenge mayebe nini ebotaka tomona ngo kobota bongo parce que je me souviens année ezo échappé nga me ba wutaki kobuka babar wana parce que misusu batonga na babalabala esika ba piéton esengeli baleka bango baye basali ba terrasse na bango e biso ba piéton tozange esika koleka parce que bango batongi na nzela na mona ka babukaka mais na temps mokie tomona bazongisa tomituni nani azongisaka bango parce que décision au l'état zui ce que ezaka ye l'état ta ya kolongola décision na nani akoki ya kolongola décision wana mais tomonaki comment est-ce que babukaki comment babar wana basengaki babuki babar mais tomona ba terrasse ezonga nango na ba op ya sika baya basala pe ya sika alors tomi lobeli mbongo nde epesamaka na ba bourgmestre te esali makandenge nini parce que décision autorité sur comment est-ce que bokoki ko boma décision na to ko sa décision wana lelo pe to monika ne bozo mona na bilidi babuki mais question peut-être zo sala biso pas si to saluer ngo parce que en tout cas balabala eza élargi au moni que non ba piéton ba jouer sika ko va ya ko tambola ba mituka pe baza les bazo tambola balabala komi élargi avenue wana ezalaka monene mais façon et comment ya kokonda suite ya ba terrasse na ba bar oyo batonga wana tomoni lolenge babuki mais problème na biso ndenge babuki bongo est-ce que kozonga te donc quelques mois to komona susu batu kozongisa ba bar wana te c'est ça la grande question parce que kobuki eza bien et facilité bato nzela bato batambola malamo et sali que non avenue wana ekoma monene lisusu ezala élargi mais problème na biso est-ce que kotikala kaka bongo to lobi nango tokoya komona lisusu babar kobotama et puis toyebi te nani azwaka décision ya kozongisa yango en tout cas les autorités doivent veiller sur ça il faut veiller sur makambo wana tout le monde babuki bien sûr toyebi que même lisusu bakote le mabakoloba te eza ba moyen na biso totangisaka bana à peine un mois kala mingi te rentrée scolaire biso tokosombela bana ba fourniture ndenge nini tokozongisa bana classe ndenge nini bandeko il faut kozalaka la norme tant yo sali eloko na nzela soki bosombi mapango ba mapango eza wana botie ba terrasse na bino na kata mapango mais tant bino bozotonga na nzela boyebi bien que za nzela même si bokede kopesa mbongo ba permettre ki bino na commune bosala mais bino moko boyebi bien que ça risque balobi les sols et les sous-sols appartiennent à l'État lobi okomona mokonzi oyo peut-être mokonzi mosusu ba changer mokonzi sikaye makambo nyonso wana aboyi yango abuki buki alongoli po yebi que non bato esengeli batambola na kimia batambola bien bosoto elongwa bosoto ezalaka mingi babongisa bosoto elongwa siko bino bokoya koboya eloko balingi ba rendre vide propre bokoya koboya ngo pona nini boyeba ki place bisika nini bososela ba activité na bino parce que ce n'est pas la première fois et puis avant baya ko démolir bongo ba pesa ki bino message ba pesa ki bino bakoya ko démolir et puis on a démoli par le passé mais boye bozongisa lisusu monite ke bino bosa ba tetu bino bolobi te biso ezaka kapela somba lopango doto nga terrasse ba mapango za kawana bosa na la limite l'état pese sika lopango na bino suki boche terrasse na bino mais bino bokoya na balabala bokomi si ba piéton bazozanga place à koleka et puis ba construction na bino bokipaka te même Nicolas ba caniveau botonga kana bino l'essentiel bino boso o bino boso mais ça na ba norme te eza na ba norme te soki to bengi bato urbanisme bakoyebisa biso ke non ebisike belé batonga ngona ba norme te eloko o boso yeba te yango wana tozomona ba inondation ezokende ko faciliter ba inondation botongi likolo ba caniveau botongi likolo
ya batio alors moyen ba maye ça l'évacuer zate moyen ba saleté ça l'évacuer zate bino boye botongi na bino nyonso wana kaka pona intérêt na bino alors intérêt mboka eza wapi intérêt mboka eza wapi toyebi que les gens vont se plaindre bato bakoloba mais toyebi pe que non makelele wana nuisance sonore eza na bapare belo bavandaka zinga bana bande kotanga ndenge nini bana bakotanga ndenge makelele est-ce que balalaka malamu oyebi bien que non bakatela bango à partir à 22h na ba jour ouvrable bakataka musique et na ba week-end je pense 23h to mona ki pesa ki respecté so to komi 22h musique et katanaka mais ton nyonso wana mwana otanga na pokwa te eza pe ba nuisance sonore et ça va nuisance sonore il y a des gens au peut bander ko se plaindre bato peut bander ko loba ah bisika nyonso bar OK et ça bato musuku ba longo la bana na bango na ba cité ba longo ba kenda na bango misika na ba monga fula pourquoi parce que baso mona sika ya ko bokole la bana te parce qu'ils se disent soki to bokoli bana awa makele le koto terrasse koto pour moi na retenir nini à retenir kaka banzembo zo beta na bar toi ko retenir makambo azokenda kotanga na classe yango wana pesa eza pasi yango tozotala ba côté nyonso wana tokotala ka côté ba commerçant te o ba kolela o biso tokozongisa bana na biso na classe ndenge nini et pourtant boyebaki bisika bozokende kosala ba activité eza bisika ya malamu te au plus tard l'état soki a telemi mokonzi mosusu aye a telemeli likambo okomona ke bakobuka bino biso posa na biso eza ba initiative au l'état zozwa o eza ya malamu to mona ngo ko demeurer eza ba initiative mo côté o eza kaka pona tango moke na sima to komona makambo échanger ba o ba ebani na batalobi ngana ko benga mututel ngana ko zonga il faut voir l'avenue Kapela ka ne bino mo bozo mona na bilili o mona ndenga venir komi monene en tout cas l'état a sala musala na ye musala no to so senga ko o sala ezaka na avenue Kapela te ça pe na bisike belé to lobeli Kapela parce que c'est aujourd'hui auto vivre un likambango yango to ekolobela mais ba lié ya bongo eza ebelé na ville province ya Kinshasa quand ndenge bozolinga bo rendre ville au propre eza la paix rendue propreté ya solo to mona yango to mona vraiment propreté ya ville province ya Kinshasa moto avandi azana kimia ezateka que bar il fait zalawa wenze fe botama awa nyonso wana to boite que bato bakoki koloba ke non tozana pasi tozana ba activité ko sa te tozana misala te mais wenze koki ko botama partout te na bisiko eza avenue o koki ko permettre bato batambola ba wenze koma partout même esika ko tsan wenze te en tout cas il faut suivi à makasi pe il faut l'état azala na rigueur a télémela na décision na ezate lobby au changer les biso non botiki bango lisusu bazongi ndenge tomona ki l'autre fois babuki après quelque temps bazongi lisusu wana et ko honorer l'état te et komona lokwa bozosala na bino mosala te bosala mosala pona soki boyoki moi ba buzz bamona ke bosala ki après un temps bokokaka ko maintenir ba décision na bino te en tout cas hôtel de ville to pesi longonia pe to sengi bo maintenir ba décision bo rendre Kinshasa belle Kinshasa est à la propre alors et kozala vraiment eloko moko ya malamu mingi alors bandeko balandi to komi kokoma vraiment na suka mais avant wana to lobela sujet na biso mibale na lingaki kana rappeler que esa semaine oyo dialogue esengeli à la convoqué selon l'opposition parce que ba pesa ki chef de l'état ultimatum le 15 août et kozala mokolo na samedi tozotala comment makambo ezokende tozoka pression côté à opposition ou baso la pression côté à chef de l'état pour que chef de l'état a convoqué dialogue ndenga loba ki toka ki pe lolenge porte-parole à gouvernement a répondu qui pour dire que chef de l'état ko sala makambo selon agenda na ye a kozala te wana o bato batele mise balobi ke le 15 soko sali boete biso tokokoba tokokoba na ba activité na biso tokokoba na ba manifestation na biso tosotala lentement sûrement comment cette semaine va se passer ce qui dialogue ngo kozala convoqué cette semaine ou non alors bandeko tolinga kipende na isa kibino kolobela phénomène kuluna même si totikali na ba minute mkie tokozonga peka kolobela yango phénomène kuluna ezongi lisusu makasi na ville province ya Kinshasa tozui baka ebele otomoni comment bato bazokufa na makambo yo na machette bakulu na bakangi yo ozokoka esu kotambola te baza wana batambolaka na babutu ba 1 heure ozana comment na sécurité te 0h 23h na balie mususu kutu balobi même à 19h
soko nini osalike bate bakoki kokale eza na bato ebele toyoki ba histoire babotoli bango na ba quartier ebele na bayolo na bakimbangu ba quartier ebele eza presque phénomène wana ekoma na chaque commune. Alors l'état botelema opération d'orbo toyokaki comment bobande ko interpeller bango mais toyoki lokwa comme si opération ngo ya kolala. VPM en charge de l'intérieur botia lisusu molende sur cette question phénomène kuluna ezongi makasi na ville province ya Kinshasa tozovanda lisusu malamu te bakobotolo biloko o bango basombi to bango bayebi bisike euti te babimiseli o machette soko za pe motabo bangi okoza na choix te parce que ozomona vie na yo eza en danger. Alors okopesaka biloko wana ebele bazo perdre biloko na bango ebele pe bazo perdre bomoi na bango. Alors pona nini te kozongela opération likofi toyebi ke bato ya droit de l'homme bakobima opération likofi pona nini o ezaki na heure na tango ya général Kanyama oyo wapi tomonaki comment bakuluna ba kataki bakuluna basilaki vraiment to sentaki phénomène wana éliminaki na ville province à Kinshasa mais bata droit de l'homme batelemaki pour dire que non bozo boma bato bozo sala bato et bango tango babomaka tango bazo kata bato maboko bazo kata bato makolo ezo sale mandenge nini. Donc bango ba na droit ya koboma bango ba boma bango te. En tout cas sur cette question tokozonga lisusu pona koloba vraiment parce que ça likambo ezo sala pasi mingi bande ko balanzi to komi vraiment na suka na tondi bino botondi mingi pona soutien na bino boko ba ko soutenir biso toza vraiment na posa na bino bo s'abonner massivement tokutani mbala sima avec le même plaisir. Au revoir.